tozana dembouji bambouji mbili donc den taba pardon den taba ya nini moi c'est mbali. Oh non. Ouais. La facture, cela veut dire quoi? Au lieu à 5 ans, vous êtes à moins 10. Maman, je te respecte. Yo yebi 9 mois. J'ai 9 mois. Yo yebi ne baganga na maternité. Papa c'est facile à koloba oui. Pour beaucoup minimiser police to ngam na sali po ngam na tikala responsable ya milo. Siko bino nga na che facture na ngabolobi na nga na présenter bino na tangeli bino biloko nga na lobby. Siko bino boko mo lobabi on exagéré par rapport à quoi? Mais moi na la marchandise pour le parenté. Moi ça marchandise pour ses parentés. Non, c'est la fierté aujourd'hui. Un papa, une maman, le deux personnes, babota qui moi na bango, encadré à comité na niveau on a balicier, ça fait plaisir. Et puis amna mo pandi pe commis à discuter. C'est ça. Comment on va discuter? Maman, bakolo bapé à discuter ou bakolo bapé à discuter. Problème est à moi si nous t'amon na passi. Moi, si nous avons passé à Kumbarazemi, à qui la maternité a beau tout au monde est belé, à beau tu peux à Koufi, moi, na tikali, mi bali ba bénéficier. C'est quoi le problème, les awa? Basenga retour ya passe maman mon aïe. Olobi? Basenga symbole, basenga retour ya passe maman mon aïe. Nanzambe kuta lobi moi na ali pamboli pona baboti. Ngam na koma passage yango. Kobali sa mwana ezalaka kote kaete. Kobali sa mwana ezalaka komisa ye marchandise te. Kobali sa mwana ezalaka convoi mi sa famille te. Kobali sa mwana ezalaka ko récupérer ba dépenses nyonso sala na nzoto ya mwana na yo te. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, ndeko balandi ya Top Media Télévision, mourir ya émission le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Nzambe azala na bino, Nzambe abatela bino. Nzambe asunga bino bisika nyonso ezwami bino. Toza déjà mokolo vendredi lelo week-end les autres s'annoncer déjà bien nous les enfants de Dieu. Tolala ki tolamuki Nzambe apesi biso lisusu vie à renouveler lisusu bolingo na ekati na biso. Nous devons toujours koyebisa ye merci. Voilà pourquoi tadingala panaye lisusu tongwa lelo na émission na bino le code de bonne conduite, une façon ya kosa la bino mosala, une façon ya omemela bino, une façon ya kocha en valeur ou bien faire la promotion ya mosala ya Belle Vie télévision oyo biso nyonso toyebi depuis un certain moment, depuis un certain temps. Il y a un film qui est déjà sur la chaîne Belle Vie Télévision, dans combo il y a bilan négatif. Le bilan négatif c'est une série. En tout cas, je démontrerai à tous les Congolais bokende kota la film parce que lelo tozo ko décortiquer épisode mosusu ya sika. Donc kotaki oyo tokozala bongo na famille ya maman Milo wana je vois maman Milo, je vois maman Top Wato, en tout cas tokozala wana oncle Turbo bandeko nanga nyonso président Gesho lelo tozozala wana tozoluka ko décortiquer makambo o eza wana extrait bomoni na attaque nanga ezo ko annoncer couleur ya makambo eza na kati ya émission une façon pour moi de venir comme ça liboso na bino poto luka moyen to solo la na bino na ndenga bonzambe na jali. Pour commencer cette émission, je dirais un grand merci à maman Bijou Ketani, maman ba 90% au bon na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à triplé. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère et à Calgary, Nzamazala Nabino. Un grand merci à Bertin Konde, Mbongo, propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci aussi na maman Emily Setimaïnga, moi c'est Nzambe a continué ko sala yoka menene maman. Et pourquoi pas maman Yvette Mbangu, bino ba enyon so bozwa kalibaku ya kolanda émission o Nzambe azala na bino ngai tadingala pa mosala e bengi ngali soso. Toko continuer série na biso oyo na yepsa kibino que à chaque fois il y a les épisodes, il y a Belle Vie Télévision na kati ya Société Bellard. Ce qui va être filmé, nous allons venir pour prendre quelques tableaux pour tout le moyen to banda ko décortiquer ba tableau wana une façon aussi ya ko baki sa compréhension na bino par rapport ya obino bozo kotala. Voilà pourquoi famille Libota, j'insiste encore, pas de distractions inutiles, pas de zizanines, pas de n'importe quoi. Biyoka yokate et restons concentrés sur
ligne ya conduite oyo ezali tracé et pas ya maman Belle-Vie Kondi. Aujourd'hui, si vous avez une mère qui craint Dieu, en tout cas ceux qui aboti bino 5 na famille akota les sabino ka comment bokoki kobanga nzambe, ceux qui aboti bino 6 akolakisa bino nzela nzambe, ceux qui azali mama ya milangwa en tout cas peut-être pe na kati ya milangwa bakobimisa ata mwana moko ya malamu. Voilà pourquoi ba ligne de conduite au maman Belle-Vie atia une femme qui ne parle pas, une femme qui n'est pas dans de buzz, une femme qui n'est pas dans de n'importe quoi, elle reste concentrée sur son travail. Vous qui l'entourez, je vous demanderai en tout cas de rester concentré, motivé, uni. Ya kosala musala na ndenge sengeli bo partager ba film naé bo tala ba film naé. Nous sommes déjà na plus de 210 000 abonnés déjà. Objectif boyebi nous en a besoin, il y a 1 million avant fin de l'année Oyo. Moi je crois, I believe, je suis un enfant de Dieu. Nous croyons avec le travail de Maman Belle-Vie, avec la communauté congolaise, avec ba fan nyonso ba mouré nyonso ya théâtre, ba mouré nyonso ba souffraka pour de bonnes causes, ba mouré nyonso o ba lingaka de bonnes choses. En tout cas, je pense que beaucoup même soutien à bino et pas ya maman Belle-Vie télévision yango pe na invité ba bonné nyonso ba fan nyonso ya maman Dinana. Voilà, yango j'invite aussi abonné nyonso ya maman Dinana, abonné nyonso ya maman Dinana, abonné nyonso président Caleb, bino ba nyonso bolinga musala président Caleb asalaka musala maman Dinana, musala maman Ursile Pechanga salaka, musala Dacosta salaka, musala ya maman Milo salaka, musala maman Top asalaka. Bo luka kokende bisika oyo esengeli pona koluka moyen ya kozwa makambu ya malonga. Nous allons continuer toujours et osala mosala na biso dans le souci ya ko informer bino, bien que il y a tout ce qui nous entoure, il y a les insultes, il y a ezana ba sabotage, ezana ba menaces, ezana mambo belé. Mais biso to continuer ka kotika la nanzela une façon ya ko accompagner ba maman na biso na ba papa na biso o bazo ko sala musala o na ndenge esengeli na moni déjà chez Coco ezo kende très bien hier na la li retard pour na banaki kotala ngo. En tout cas maman Kalunga oza suka Dacosta oza suka ndekonanga Pierrot oza suka ndekonanga Nada Master. En tout cas félicitations à vous, un grand boulot hein, donc musala vraiment kitoko yango na sengi bino pe lisusu nanga maman Dinana déjà carte sur table et ezoko continuer bande ko balandi donc ko tala pe et ko sala quelque chose de bien. Voilà, je vous laisse maintenant suivre ce tout premier tableau. Il y a Oezali Nakati, il y a bilan négatif Oyo. Et puis on se retrouve tout justement après au Italie Mama Top. Hey, Mama Top Wato. Ata basala ka facture Mama Top. Naboye Mama Milo. Hey. En tout cas, suivons d'abord ça et puis on se retrouve tout justement après une façon de continuer avec notre rubrique. Merci. Tozana dembouji, bambouji mbili. Donc den taba, pardon. Den taba ya nini? Moi c'est mbali. Oh non. Ouais. Non, mais autant ceux d'où assis ça m'a bé. Ceux qui m'ont tout le monde qui concordé. Eh, vous de la canne, c'est concordé. Ah, concordé nango. Non, c'est mec. Et puis tozana 50 casiers à sucre. Ah? Tozana 5 sacs à foufou, 5 sacs à maïs, c'est moulin. Voilà. Et puis bon, au total $2,500. 2000 nini? $2,500. Ya nini wana? Ya mbongo. Mbongo. Milo. C'est mec qui a problème. 2,500 pour la bino ou bien vous changez pour la maman. Ben non. Maman top. Merci beaucoup. J'espère que Nayoki Ndebo Salikuna, mais il y a une chose vraiment certaine, il y a eu exagération. Ceux qui pardon, ceux qui ont bino bino pe botala ya biso te po bino mutu bobimisa mbongo te bino botala oya bino nde boche to pesa baboki Mama Milo c'est ça Mama Milo mwana azobala za yo oteka mwana franchement pesa mwana chance ceux qui bino boche 2500 biso to cha koto singa combien ba mwana so ndele famille moi lokoso ya moyibi baza ka na tangi c'est de là le bas français deux chaînettes wana moi c'est le bas français non
Il y a grand frère, exagération, et ça te fait comme moi, t'es moins que des libéraux. Il faut $1000. Il faut revoir. Il faut ça, mon abama, bâtiment, il faut 3000, 2500, c'est quoi qui t'est Thiago? Milo. Vous discutez, bon, il m'a approché na binoté. Bon, soit. Bon, il pas baki. Maman Kulutu, aza mwana nanga, naza côté comme mwana nanga ité, naza ndeko bali ça y est. Et 50 casiers, c'est beaucoup. 50 casiers, sauf on la dépôt ou comment? Il y a secret. Il y a secret. 50, c'est beaucoup. De sacs de manioc, 5 de maïs, c'est quoi? Mais il fallait bosser la biso car à ce moment que oh biso to sengi les ama bébé fait bosser la biso. Ya. Quand même les ala bon côté. Les familles balioso comme. Maman top. Tu veux la remis mon ani. Mais quand même zo kayo les devant les facture, cela veut dire quoi? On est à 5 ans, pour j'étais à moi 10. Gaï. On a né au ngol aksangani. Maman, je te respecte. Yo yebi 9 mois. J'ai ma 9 mois. Yo yebi. Yo yebi ne baganga na maternité. Papa c'est facile à koloba oui. Pour beaucoup minimiser ngai. Police to ngam na sali po ngam na tikala responsable à 1000. Siko bino nga na tie facture na ngabo lobi na nga na présenter bino na tangeli bino biloko nga na lobi. Siko bino bokomo lo babi on exagéré par rapport à quoi? Et ceux qui exagération. Na exagérer qui les qui nga exagérer que na ke bota na maternité a exagérer ka pona ko lia mbonga mwana na ye. Au boy même koyoka po si ça c'est-à-dire que ce tout monde exagération ça tito banga to. Bino bolobi ne mabe wana importer ce ko lo ba maman to. Maman, place où tu as qui disent tu as moi ta deux. Tu as yo aux impôts. Donc tu n'as bien gros maman mi le belago et l'autre. Comment ko lo bana yaya maman exagéré. Moi exagéré. Mais yo quand ko lo bana impoli. Oui non lo bana pour ça les kamba na ozale kina. Non. On n'est pas là. Nazale kamba no mena âge nazale même pas là. Tu me dois aussi du respect. On n'est même pas là. Non la mbela fufu ba ko mi ko na nda kuna ngasa na. Bon, mais Milo so ito bo mana pona facture. Yoka. Osala ya bino. Tika ya basala ka biso to biaka ka to basa. To sala tende. Libala mwana ekenda ko sala te. Muto longola pe azate. Oh. Yoka. Esanga nanu. Yo so sanga na makila. Yo yebi makila. Donne ma chérie, donne. Je sais, donne-moi tout. Bino bolo ba ya bino pe to yoka. Tu non. Ya biso pe bino pe boyo. Yoka na bandika kana na makamba mbongo ti wana ya dot. Oyebi ke na tie bois tout hein. Na tie fileté. Tant bozolo ba na exagérer. Biso to ba ta mai. Calibre 12. Na tie te hein. Maman, yoka nan dot biso to tiawa. Yango tu vas acheter 3000. Yo zo ya na 2500, so to na 3000 pour ça la 3000 5500. Atabino mo. C'est quoi banane be exagérer c'est le papa qui exagère au moins. Mais c'est quoi bino bolini? Papa l'électricité. Papa l'équité na les factures na maman. Pesa biso na 5 ans que bon le du facture o ya kota bo papa. Il y a 3000. Papa sengi veste moko. Voilà. Chaussures moko. Franchement. Chemise moko, cravate moko, chaussettes moko. Vous avez mis cette aussi dans mon condé. Vous comprenez? Ah, bino mi balé, voilà. Voilà là où ils ont exagéré à Zolo Papa a sengi. Papa a sengi 15 casiers sucrés, 15 casiers bière. Papa a sengi. Vous avez demandé toujours qu'elle Papa a sengi $3000. Combien? $3000. Et puis, on a commis à discuter. C'est ça. Comment on va discuter? Maman, Bakolo Bapé a discuté ou Bakolo Bapé a discuté. Problème est ça, moi si nous t'avons pas si. Moi si nous t'avons pas si, à Kumbara Zemi, à qui la maternité, à Boti, tout le monde est belé. À Boti, à Koufi, moi, à Tikali, Mibali va bénéficier. C'est quoi le problème est ça? Olobi? Basenga symbole basenga retour ya pas maman mon nanzambe kuta lobi mona ali pamboli pona baboti ngam na koma passage yango yo lingo contredire pona baboti ezaki pamboli matériel alors fona le mbongo libala mwana oh mais là c'est et alors elobi na nyonso moi je comprends que ceux qui doivent dire te harmoniser avec ma top on va discuter ici donc c'est quelque chose ici par rapport à quoi puisque toujours bon qui ça libala bon na longoli 2500 zela kasi na kitisi 2000 non na kitisi 2000 mais biloko nde ekitate biloko kande ah ouais la 1000 c'est 1000 ah ouais tu 2000 ou tu 1500 pour te réduire un peu situation à 2500 voilà bon on longoli ba quasi il y a 50 ba côté à 15 biso tu 15 pour moi égalité biloko monsieur ça normal oui papa c'est il y a 5 ba veste na ba chaussure là to c'est nyango te pour ça il y a yem ta rolata papa moi les amis oya bota ki mwana
maputa bosengi biloko mosusu ezali par exemple non bosenga ata moko soki tozuta moko mpe moko koto yo eto exagéré te mama milo oyebima te oyebi ebimisaka bato ndire boza famille moko apasi vraiment lokoso ndire bobalisa mwana bino bodonda bon problème te totiki ntaba moko mwasi kasi na mine nde bolobi bakazi oyo pe ndenge apo alobi on met 15 boy 15 mais nyonso boye kozaka mpona fête franchement non 15 wana tokiti bon pe mingbucha 20 d'accord. Et voilà, en tout cas, je pense que vous avez compris. Hein. En tout cas, Belvic, on dit encore une fois, coup de chapeau, Nzambe azalanayo. Nzambe azalanayo, Nzambe atondi so lisusu na ba inspiration. Makambo oyo, toli oyo eza na tableau oyo. Maman, peut-être pe yo na famille na yo ele kaka. Peut-être pe yo ozali envoi ya kosala ba jar ya babiloko oyo. Kobalisa mwana ezalaka koteka yete. Kobalisa mwana ezalaka kokomisa ye marchandise te. Kobalisa mwana ezalaka konvoimisa famille te. Kobalisa mwana ezalaka ko récupérer ba dépense nyonso sala na nzoto ya mwana na yo te. OK? Ezali symbole. Ezali symbole. Namoni kutu mama top a comité na ba 50 casier. Namoni kutu mama top yepe na ngambu na ye ya kibo mama kulutu batie 2500 biloko ebele. En tout cas mes frères et sœurs, ce genre de film ezali ba film oyo ke biso photo ya kato soutenaka. Nous devons soutenir des films comme ça, des œuvres comme ça. Des œuvres comme ça qui sont en train de construire un foyer, qui sont en train d'apporter un plus dans la nation congolaise. Il y a certaines personnes qui sont encore dans l'ignorance. Que moi, nanaye, a comme le la marchandise, il faut attekaye. Natangisa moi nananga. Moi nananga alobaka français. Moi nananga alobaka anglais. Moi nananga aza licencié. Alors, il faut na moi nananga faut na balisa, il faut na zoa boy, il faut na gagner boy. Non, babal saka moi na pour na ko gagner te. Exemple oyo mama top a zui que qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, j'ai la bénédiction pour le parent. Oui, c'est une bénédiction pour le parent. Mais moi, j'ai la marchandise pour le parent. Moi, c'est la marchandise pour ses parents. Non, c'est la fierté aujourd'hui. Un papa, une maman, le deux personnes, babota qui moi na bango, encadré à comité na niveau, on a balicier, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je connais une famille que je sais que n'entend à comboter famille wana papa na bango ezalaka soki okebima pona mwana na ye, elle demande soki a sengi mbongo ebele c'est $1000. Des fois alobaka mettez oignon sur bino bozan nango na enveloppe, mais la majorité ya bana papa na bana poto hein. Et puis papa ngo pe a pe aza pe na moi ba moyen na ye. Ouais, c'est ça. Non, t'es comme moi, non, à combien marchandises t'es. Les parents, nous devons copier ce genre de choses. Et regardez, réaction, il y a kulutunanga, po, tirbo. C'est ça, en fait. Moi, si baté kakaete. Moi, si jour au la facture, et la jour, que il faut famille, il y a mobile, na famille, na bino babandi ko murmurer. Jour ka facture donc comment, comme ko murmurer, comme ko loba ebele et comme le la règlement de compte non. En tout cas, prenez le côté positif. Il y a film oh ça va vous aider. Le titre ça s'appelle Bilan négatif. Oyo, maman Belvi a pensé na ba couche nyonso ya population ya République démocratique du Congo, surtout nous les Africains. Kobali sa mwana ezalaka nini, ezala côté kaete bande kona kanisi bolandi ensemble avec Tadi Ngalapa na ba image oyo ba uti côté la biso il y a bilan négatif mais maman top en tout cas bobo sala ki otia filé na boîte mais fallait ka botia kaka ezana bato misusu bakanza ke non so balisi mwana après ko balisa mwana il faut au sala dépôt. Il faut ça la dépôt à Masanga, il faut ça la dépôt, il y a sucré,
Hein? Donc après libala moi il faut on voit maintenant. Donc moi azalaka ma marchandise par rapport à ya tableau au message eza awa c'est que j'ai compris. Moi azalaka marchandise moi azalaka ya papa na maman. Voilà pourquoi famille oyo libota oyo basenga ki pe na ngambo ya mama boya bossa la paix facture na bino comme ça facture wana nyonso ekota place moko pona koyeba ndenge nini ya kosala makambo c'est comme ça et je sais qu'il y a des familles il y a toujours des disputes comme ça discussion moko boye ke vous avez vu aussi à la fin ba yeko yokana loko la compréhension ezalaki tout autour na bango ba yokani ba luki moyen ba sali eloko na ndenge esengeli c'est aussi une façon ya kofongolela mwana ba porte c'est aussi une façon ya la nouvelle vie de l'enfant est très à l'aise, voyez-vous un peu, est très à l'aise. Moi na akini na ye na kimia, moi na azala na kimia, moi na azala na sengo et bino pe boza la libérer. Et non, ya continue na moi na libala na ba compte goutte ezalaka eloko ya malamu te voilà, bandiko balandi na ko tika lisusu sikoyo bolanda deuxième tableau en tout cas awa nde Maman Milo na reconnaître yote. Ah, Maman Milo na reconnaître oté mais na kotika bino to découvrir tableau ensemble bino ba peut-être bozuna no libaku ya kolanda film oté bozali ba abonné à Top Media awa allez suivre l'intégralité à film oyo na Belle Vie Télévision bisika intégralité nango ezali to tshela bino moi biloko moko ya ba 1 minute 2 minutes mais là-bas ils a plus de 55 minutes donc c'est presque 1 heure du temps allez suivre ces films pour na kozwa ba directive makambo oyo esengeli na Belle Vie Télévision. Voilà, je vous laisse d'abord suivre Maman Milo et son mari et puis on se retrouve tout justement après une façon de continuer avec cette émission. Merci. Hier, ngana vandi na butu na sebe insomnie na peut-être souvent tala ngande nazo soupirer ngana lalité. Tu te sens pas bien? Tu kana no lo baba kam kusina biso simba. Hier. Pourquoi tu as pressé, tu as baissé d'ailleurs pressé, pardon? D'ailleurs, ça m'a manqué. D'ailleurs, ça n'a pas belle et non encore. D'ailleurs, formation, maman peut se ramener d'ailleurs na 8 ans. Comme on a vendu ngabi yango na on gana kabana moi na ngano kinoki asali nini. Na lembi pour na nini. Ya ne ko tu gesho mukolo bakanga mi atatiti lelo na nkuta yiko la soso fiancé te. Kai d'ailleurs ça so wa muki o penda boy. Mpuna okola mai eko simba te nde nazawa na baki Saint Esprit akambanga pour nde ngoko lobo yoka papa tika de la pema azela donc si ozoloba nazo comprendre te azana no mabeli sur la mabeli silité na munoko d'ailleurs olingo kabona ne nokite nani neza mwana mukia koko bala boyti délai bimsala te abala te délai bobongisa chambre te délai ayibi kotanda mbetu te na intimité d'ailleurs kokola la peine na mobile na mbetu abongisi pe mbetu pe mobile pe amoni pe ke mbetu moi ça bongisi mais wana ezaki devoir na yo mais soko échoué parce que on a lobi non na silisi yango te d'ailleurs koko kende te to baksa so ata 2 ans est-ce que makambo zolo ba normal d'ailleurs to baksa 2 ans nini donc bakata libala ngoto c'est la 2 ans libala ezate papa libala na sa masikote na bona obima mama zoba na biyo kasoni ngamu no kabona mwana ngamu kibu no kompote nazo pesa yepa mobali okuto mesani te ata mobali obala mwana za mobali moka yaka bo mesani na mama mama obi peke famille yango to mesana. Tu es sérieuse là? Tu es vraiment sérieuse? Oyo bato to si to pesi facture CKI bazo cha mukolo bientôt je crois que semaine notre banda déjà ba ko signaler biso date bango baza ko ya ko tika biloko magaza ko to gosombelo ko balelu facture ba effacer. Mais je ne sais pas soko za na kwiti soko ba kabuni ba raisonnement no wana pas ici. Daily ma fille akobala. Obala te. J'ai obala te ko. Yo te recommander ou bien c'est moi qui parle? To pesa moi na mbang pona nini ko. Mbang wa nini moi na aza moi si. Ngai muko na réfléchir daily azana aja ko bala te. Azana mona mukiaza no ka ko lemba. Tika biloko wana. Age na yese matiyo na bala ki na age nini. Daily azak mukolo par rapport ntanga na bala ki yo. Tuzo swana te jiambela. Tuzo swana. Nakati kutu baka sofandi yo penza baka moyo 25 nga yango wana. Quelque chose qui est déjà arrangé. Nio se sili. Bana ndeka za ona yemo daily. Kalibala te. Na mobala ya moderne na mona ki daily. Te okokate. Sikona ni mutaye biso ka okokate. Yemo daily alobi okokate. Moko mama expérience na te na misu mwana nga. Nezo enga nzambe. Otuni yango daily.
Soko ozala d'accord na yo, na ndimite ka ozala d'accord. Moi na landaka décision ya ba parents. Neti ngai dali ba tel mère, tel fils. Tu na boy di kambo kasi daila hotel melam. Mais nga papa na lobi non. On a eu sonité puisque nasi na lança qui peut ba message un peu partout. Et ma famille na obi ke ba leki na ngai ndenge nini ba s'impliquer na kati ya libalo. Moni ndenge ba koti baleki ba domina jier. Jier ko lo ba likambute lokola yaya. Il faut ka baleki ba sa ba nani ba pistolet. Parce que mikie. En tout cas, Milo. Pourquoi soit décision tu m'obèdes moi à proposer au lit comme ça. S'il te plaît, écoute ta discussion tu n'as pas ngai. Discussion ça a été pour toi ba préparatif il y a esengo ya libala ya mwana na ngai, mwana na ngape moko ya mwasi na boti. Ye wana zoke na kobala yo ya ko compliqué pour yo imaginer que Daily a kokate Daily mais c'est quoi ça? Tu as intérêt na mwanda ba mikolo etikali ya kozalaka na ya tout moment. Banda côté ya ya no. Jiye tu ko sa bonga mno yebiso mama. Deli akobala. Oyokinga? Po biloko na ba makamno so na commander po na ye bilamba ya kolata yo o message tana garçon. Asaini. Asaini. C'est un cadre. Un monsieur n'a pas dans la jour. Il parle bien à ça. Na banque bazokota banque bazana ba fétiche. Nous vérité ji. Bisoto zaba Christo. Mwana nanga akubata mela kaka. Hier. Comment moi mkiwe asa na banque centrale. Banque centrale les place à mikolo. Ye moi mkiwe côté na banque centrale pour na nini? Ndege bokanisaka atangi classe na ye, azui place na ye, a mérité yango, il travaille. Alors je te dis, c'est lui na pona qui est na ndimi ye akobala mwana ngai. Un point trait. Li solo ils sont à sauter. Oya ko pesa na mwana nga malade. C'est quoi ça? Voilà, merci équipe technique à Top Media Télévision. En tout cas, Maman Milo ici. Je vous ai pas connu, hein. En tout cas, Maman Milo, je vous ai pas connu. Pena, je vous ai pas connu, Maman Milo. Je vous ai pas connu. Makambu oyo, Maman Milo, azoko sala awa. Ke mwana nanga zanon mwana mokie. Mwana nangai akoke ndete, azanon na solo mabele na munoko, ayebina ko sala misala te na ndako. Il y a des parents comme ça aussi. Ba mamé belé pe baratisa bana na bango mabala à cause ya babiloko o Maman Milo azoko sala. Moi, je suis un homme. Je me rappelle en 2000 si je m'abuse pas c'était en quelle année, en 2014 hein, ce qui mémoire nanga eza malamu, ouais, 2014 ou 2015. J'avais déjà fini mes études en 2012. Je finis la licence en 2012. Après un temps, j'ai cherché le boulot, ça n'a pas, Nzambe asalaki grâce te ketozwa la République démocratique du Congo et puis ça biso musalate nalobi je dois créer en 2014 ou 15 si je m'abuse pas. Naïko yepsa mes parents que je dois me déplacer. Là, j'étais encore chez nous. Je dois me déplacer, il faut que j'aille chercher ma vie en Chine. Papa n'était pas d'accord. Hein? Na lingananga ko dédicacé bango te na lingananga ko boka bango pété azala d'accord ta boya bité moyen ya voyager au Kenya no mosika de zate tu es encore trop petit. Oh, à mon âge trop petit. Et ici c'est le contraire. Ah Maman Milo qui dit à sa fille azana mwana muke, mais là-bas chez nous c'était papa abana ko lingate, mais maman était juste derrière moi pour me dire kolanda papa na binote il faut ozamona mobile, il faut luka, il faut luka ko créer banzela oyo e ko sunga pour lobilo za la malamu. Mais papa me voit toujours na zaki na mwana mukie. Il y a des parents comme ça. À la limite aussi parents misusu regrettaka biloko misusu eza epa ya bana na bango, surtout Maman Milo déjà ko tale boy maman na moniti azo regretter biloko misusu et ba raison azo ko pousser awa elle moko pe ba pare belé ba poussaka. Non, on doit pas avoir de doute lorsque votre fille vous amène une personne oyo azali na conscience, une personne responsable aye na grande porte. Exactement que non on dit après on commence à la insomnie nanda. Il y a des mamans comme ça. Ah belle vie, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin.
éveil oyo cette façon de yakolamwisa bandeko, cette façon yakotalisa bandeko que ici nous devons nous comporter boyé. En tout cas, un grand merci à vous, maman Belvi Kondi. Ouais, il y a des mamans comme ça. Oba linga kate bana na bango ba kine musika na bango. Oba linga kate bana na bango ba kene nanda kwa mabala. Donc pour ça ya bana ici la kabango te. Non maman. Vous avez fait votre vie. Moi na ye na mokili akoli a commis oye azali. En tout cas lorsque a trouvé mon mobali nae, si vous voyez que c'est un homme responsable bolingi tika mwana ki ne kosa la vie nae. Ce n'est pas l'âge de la femme, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son corps. Ezali nde mutu ya mwana. Déjà une fille lokola Daili, hein, c'est ça son nom. Daili, yakota lebo ina ndenge ya film na rôle à jouer. C'est une fille mature et responsable, consciente. Na ndenge ya film. Mais ye non na ba forme na ye azaka lokola Maman Belvi Kondi, peut-être lobbyé moto à cause de Souzi, à Maman Belvi Kondi, et puis même le charisme naé à scène et sa façon de jouer, na mon indi mère à transmettre de l'autre mon côté pour nous. C'est ça, Maman Milo, tikaye au bala. Et puis je suis tout à fait d'accord avec mon papa quand il dit non, c'est ma fille. Il y a des personnes comme ça aussi, baratsa bana na bango mabala parce que place mobali proposant ya mwana na ye azo ko sala ye moko aza sûreté que jeune wana akoki ko sala kuna. Écoutez, le bon Dieu à salaka, il n'y a pas seulement le diable ndelo à salaka. Le bon Dieu à salaka. Lorsque Nzambe a tchaka maboko na ye, même si famille zalaka na grifté, même si bobobo tama et pas na bino mutu moko akoma place wana te. Ce que zalaki mabongisi Nzambe akosala ete loboko moko boy ekoya elongoli yo kati na souffrance memi yo place wana. C'est ça, Maman Milo. En tout cas, le tout dernier tableau ici comme Makambo ya minene ezali awa. Enfin Daili ayeko manifester mécontentement naie face à ses parents, face à ma propos il y a maman naie. Suivons ça et puis on se retrouve tout justement après. Merci Top Media Télévision. Ma belle, ce qui n'a pas eu pour naïebité. Nazali kuna nzela kokende modèle o insiste le na appel limbisa mama na donc nazali obligé sa chauffeur balola mutuka limbisa vano bon ngaiko ngakutute na loba na yo mais na kotika Daili mwana na yo ye moko abanda koloba na yo oyo mama na ye aza kolukela biso na minute oyo to komi nango. Daili raconte yeb sa tante na yo ekinama tante nga non comprendre du maman te. Nayaki a muto azolinga balanga maman azalaki contente ti bosali ba facture eke tolali tolamuki kabwe maman lingi sute na bala soit tolamuki kasi tolali tolamuki boy tanti maman lingi sute na bala soit disant que nga na ebin kosa misala te nga naza na mature te je sais pas naza mature te par rapport ya nini misala nyonso ndako tanti nga na sala ngo to ana bonté na tanda chambre na nga kitoko na lambaka bilo musu papa liaka kutu maman te mutalambaka. Et maman, azopisa ba raison. Tika yo yebi alobaki aza mutenge yo yebi batekele bas Milo. Kanga no. Et longo esuna mutenge na ko peso ya sima munoko na bi kanga mno. Na ko peso penza sima misate. Kanga mno. Tanti. Kanga mno ngaza. Mobile nanga za aventurier. Mobile nanga c'est un homme sérieux, il est responsable. Bongo nini yango lisusu uti wa. Mama na avandi sanga ya wao alingisu libala te ye asali ben somni asali ben somni mobali mwana ya sana na solo mabele na munoko nani ngwana ngai aza na solo mabele na munoko na ndenge nano akolite yo nyukuta ka munoko na ye akobala amuyeba musala te akosala eloko te combien de fois na ye anakuta ka dela mutazo lamba nanda kunoza kana bonté combien de fois na kutia olamba combien de fois na kutia zo servir papa na les autres mobile na âge na garçon na saka na banque centrale oziki ndoki banque ya ngana mukamno ngo na net ko na zo délire banque centrale yo moni banque centrale esali nini yo somo ba jeune garçon na banque centrale tanti ndeti avant siko maman yo zaki d'accord na lobby zela na Milo to vandi awa to discuter facture awa to vanda yo kana kanga monoko na yo nazo comprendre yo comme na problème to vandi awa to discuter facture na famille ya papa na famille ya maman
tozalenga na atoko facture pe to sala biso mi balé kitoko tina suka to discuter pe c'est bon siko nini yango quelle mouche t'a piqué olamuki kaka diku okomi olingi su libala te azana solo ya mabele na munoko yo nyukutaki munoko no yokiso na mabele na ajo mutaki ezana solo mabele Pona olobani aza bébé mineur molimo ane koti kati na oya koboya molimo libala ya mwana okoka mutu te na yebi so okoka mutu te mwana na nga pe naza wana naza yana yo natikeli yo libele kosakana nga te milo kosakana na ngai te 50 d'âge na wana kosakana na nga te okokisi lelo nga nakokisa kala papa aobala omoni ye aobala aza matire te na nini ndenga zabo yebisanga longwana lelezo wela ni ndenga zabo eloko nini ezangi eloko nyozo wela libala mwana olenga zabo eloko nini ezangi nasa sumona mukia longwa kuna yebuta zongala na 20 na ndabu yo yako balo na combien okena na 18 ans okena 18 ans oya na 18 pas mobile non yekuta za na 20 na ndabu bongo yo nazoka nini milo nini ala balabala non c'est mec na balabala ngala na balabala mimi wana olo bananga nalala na balabala ozo loba na yana yo be inconni na ganga te ya nazo bangala mama na lobi di milo sakana ngai yoka olingo mankenga yoka nanu yoka ozo ganga nini yoka daili azamwana ngala boti mama makuta daili ya tozi mobali moko boy to mona inonga na mona na garçon tindi ezalaka mobala mwana moko omona ngata mwana bimanga na jeune garçon abetina ngata lisolo te nga mama na ye na yebi garçon wana te directement garçon ekobala lera ye ko sama kamne ba farti ya yanga na so na lobi te na luka na yeba makamango eza nini ya po azano mutengene batengene na bazabandoki aza congolais et puis na banque place azo sala baza clique ba garçon oya ba kisi ba yebisinga ya ko ka ba mwana ngabo tengana zo mona zo to sala facture point ni kasi ndimaka point muti ya ba pesa omoni ya milo tukosala no ba recherche au pire raison ngana sa recherche na ote na si magière milo na sa recherche na sina yebisa na sa si magière papa c'est mec c'est mec beau frère date mobala kotia robala soki ya ozala tenga na ozala non représenter ba mama na mama continuer direct et puis si perso ya olata tenga na olata mbongo pe na ozonda muna tiki na mboka boni boye c'est bien c'est comme maman so tanti so maman bati ebele bana ebele bazo sente bango pa ba parents mona linga longola biso soni na âge déjà azu mobali ya bimi alinga bala mwana to pesa mwana chance yo lingo kanga chance a mwana yo to kanga ya yo 18 ans yaka représenter nga JR to lobi bon chance yeli tika yakene ofandi le ona libala no boti bana tanti c'est que na keka yaka to fanda comme maman lingi non surtout pas mi koti na ndako avini na zuize mi kasi comme ça za d'accord non lo ba makambe bazo comprendre on a idée obota maman c'est que tanti ce que to lo bani pour muto zo na voix sérieux boye penza maman lingi omoni garçon na sérieux ozaka pressé idée à ma belle omonelo ngana bengela ki ombango yango wana yonde oyoki ndenge ndeko no alobite soko kuzwe loko te na libala ya mwana na ngai iya kozwa donc mwana nga kozala pepele akozala na kale sika moko te et puis molimo ya nzambe kobatela ye kino akobanda kobota pe bana na ye maloba na yo eza nul sans effet na mzoto mwana ngai amen papa amen siko yo pe mama mwana mwasa sola na mama olakisaka ye mobali no te point tika mona ye qui n'est d'accord depuis quand on a vu amona ye on makabilo facture ndima ki ngo poani ndali kama moko kaka mwana zobala lokwa mobali moka soto milo makabilo zolo avant na soana papa to solo tina ye na fandisi bino oyeba déjà depuis quand mon garçon na sa mutengene oyeba ngo oloba kutese ekolo bien du coup bo changer longo ekolo longo na yebi kolamba te oyebi mbala ngote na yebi ye to yebi na yeba yebi ye mwana ona yaka awa na ndako boni ko milo musiko ni na oleki nanga problème nini milo obadili boma maman za m'amener musuna mutu parce que maman nyonso za content to mwana linga bala yo du coup ka bo changer olingi sur bala te na biso ya minene tika kene ko vimbela na kacha ya ndako ndenge yo vimbela na ndako ya JR ta yo kindaka libala yango ti donc pour dire lokola na lobengo liboso a grande sœur na yo donc makambo wana esili na yo ka ngoli sote na kozala te
zala na yo te côté Daily le quoi yo ngo décevoir maman yo on ngo la sera qui Daily au colis on comme moi si toi ndenge moko le quoi yo mona période nga pena mona ka période le quoi yo comme moi mille sans effet o mesa moi na lobby. Eh bien voilà, merci Bandeko Balandi Nakansi Tozongi Awa. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est ça en fait. C'est ça. Maman, faut poser na biso et si la cabino, bino ba parent na biso. Faut poser na biso et si la cabino. Voilà. Je pense que vous avez compris. Film oyo pona kozwa intégralité nango j'insiste bino ba eboza non ba abonner awa boki ko s'abonner na Bellevue Télévision. Pona kozwa intégralité à film o pona ko comprendre makambo e belé za na kati ya film o allez vous abonner, vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. En tout cas, les acteurs, le participant, il y a film oyo Nzambe apambola bino directrice ya chaîne oyo Nzambe APC sous ba inspiration Amemaye Musika. Famille Libota, j'insiste. Tous les comédiens, j'insiste. Ba maman nabiso, ba papa nabiso, ba frère nabiso, ba jeune oignon so bazo kosala musala na bango na ndenge donc esengeli. Ne vous mêlez pas dans des choses sales. Ne vous mêlez pas dans des choses et quoi bouture ne loko ya malamu te lobby parce que yango ndeza vie na bino, yango ndeza papa, yango ndeza maman. Restons derrière Bamakambu ya malamu. Félicitons Bayebazo Kosala Musala malamu. Encourageons Bayebazali na ba idée ya bien. Accompagnons au déjà Bazo Kosala. Je vous aime beaucoup. Moi c'est Tadingala pa. Émission Zali l'écho de bonne conduite. Toyaki Kosala moi comment dirais-je Toyaki ko décortiquer car moi 3 tableaux na 4e épisode ya film Nabiso. Il y a bilan négatif, il y a maman Bellevue Candy, Nakata Bellevue Télévision. Allez massivement vous abonner, allez suivre chaîne Wana Bokozala de Sute Bandekonanga. Restons unis ensemble, Tokolonga ensemble, Tokosala ba exploit ensemble, Tokokende Liboso ensemble, Nzambe ako sunga pe secteur oya cinéma et kotomboma na ordre dispersé en tout cas. Eloko malamu e komela bisote na linga ba comédien nyonso na ba comédienne. Que le bon Dieu vous bénisse. Lobyo koleka lelo. Merci.